obota bana po kunda bana te mobota bana po basale senga bota na na sakwelo kwa musanza makambo simba katena bino lelesi na hivi senza menzambe soki na vina nga otina la pona nyoko osimba te bayi sayo mama samba la kisidi so sandoki mama bina sandoki soki mwana yalio asane mwana ndeka asane yoko ni na maya bandoki olie biloko bandoki ndoko mi mukolo koliba mafuta kitoko baga nga mama ndoki seka yoko sandoki véritable prophétie c'est le parole de Dieu ko suki jara ka prophétie et ça ta soki na tangi ko mono ndewa olengi ko ti kuna ndako nganga tenga na pesi ko mono parce que nganga prophète c'est pour la gagner no bonza na pesi na kuta na mona mosi musu c'est ote ba choko bani oh na zola ndarebe tangu tampa ko to rebe mtatindu ni tindu est-ce que bato ni mabasa est-ce que na wapi bato ni ma na vina yoko miko on se décourage à tout soko moni place il pombe les ali place qui tout les ali moni bato ba luka diamant ba chaka vina bango pre hein ata na vina sona okufa na kufa sope na zala na zala mwana mutakote na libulu moko ke soma bele tuka ni foka akufa na mo mutasinelo foka akajwa c'est que na kelelo c'est pour la gagner le contrôle c'est que tangu ndikumbeza na kinayo sogo mwenye loko na batu ba ko mbaka yoko na loko na c'est que lipambole sa place woni pour moi pour ça bomo échange la question qui changer bonne année bomo échange la question bomo ya muto changer la lorsque mu familia sur le tema ni mobi bomo la muto muto mwana zambembe kokota lala ya kadepanda te haleluya ngana bala yesu na botese likumba misale ni ndo ko bala ye utema mabeni osana mo na hivi saka batu secret ko pambola ma esa ko to prendre te mais quoi ka opêtre tana esa déjà problème esa ko li ebande ko le kansela nana mai te mungu atako toso ba aucune église ba pesio mungu ba pesio mai na tuna bino ndogalenga mungu ate le premier jusqu'à la 30 mais la monte faut utiliser na moi ina bo répondre là donc ya mungu aone la mayo kwa kimungu c'est le paolo ko tawo pena mako mako tango pena na dio kwa kitu mbele nga amen Matei yetu ya manakongo na Mungu nsambala kisinga osobo yeso oh alléluia alléluia c'est raison pour l'église de Genèse jusqu'à Apocalypse les souffles zaka impardonnable de babenga na français blasphème depuis de botama Genèse nani akokope sana petso nzamba lo bali na akokope sana petso nzamba lo bali ko sati ba jeune fina ba jeune garçon église ba ko moli yo kande ba ko moli ngai wana sa milimu mabeo pour la publicité et je pas moi ni mon samba sa molimo oh essaie de s'entretenir yo que nous prendre ba ki wana molimo landa makamuna lingina loba esa so tango na misala ko pambola wana tango sambela na tango mu sobo ibi ko luka pe ko lega na toko bogo ko na wana ne yakina na yoko mabocheli ke panogo ke pina wana bishana ke na poto asubara ngate wana sa bejuna yo yesa na pe yoko kutra mutu ana tango na yo sila ka tanga yo ba amen yo sabana mi yakina hashini ha usa te yo sabana mi yakle bopri na libungo mama na yo ba amen c'est Elisabeth c'est sali des jours na libum en réalité moi na saké Elisabeth comme on Jean-Baptiste Zaki je papa te Jean-Baptiste Zaki 6 mois et quart avec Yesu Jean-Baptiste na libum Elisabeth ba mama bino batu boboti biso ce qui mon na sali des jours na libum ni ngana tesa sani sani ni le ba amen Bible le ba boy koya mali koya abete Elisabeth ndenga ni niseme koma tu koya mbayande Elisabeth mona libum Elisabeth sani Yesu bana mimi ngaka depuis ni mama mama siko na lingine répondre bila ça côté connexion il y a des connexions au moins là ko salama ki est-ce que Yesu zaki no lokoko est-ce que bimisa ki bebo wa kasi misha matisa dika kaka ko tuta tuti connexion ça
c'est que lelo pe na ingina lo bela connexion omoni ko banda lelo na connecter na nzambe nanga omoni makambo ebeba na bino ko connecter na connecter Yesu na kitambo na Yesu ezala ba mini pe lelo prophétise leka je prophétise ka ken nombre Dieu omoni makambo ebeba na bino ko banda lelo eso bonga onone na lingine sakola omoni tala batu baloba bonga totala babetela maputa basana reta ababa longola bamba po basala cérémonie na mona mobali moko asamba mana cérémonie ne kuhusu kasi lingwanda na ye babeta lingwanda na ye ekibona kana kozala deshire selon s'appelle Jésus-Christ lebelanga amen muto solo belanga amen na sikon pona ye tala le français va le bako tel père tel fils. Laisse-moi parler là selon la chair, selon l'esprit toi ndenge moko. Ceux qui t'attendent à kumba pousse, yo pas kumba pousse. Voilà mon yo chamuta saga na vie bunde la kamu. Faut comprendre l'ambitieux, côté taillé, mais ça y est, mais lisa y mai, tango ko kena butu kwa no kayo. Voilà mon ego ga. Le ba amen. Maman pourquoi bakanga kino me bakanga sambe na vote balobi na français qu'on ne chante pas la victoire par laquelle laisse-moi parler que nous les chrétiens on chante la victoire parce que nous sommes avec Dieu Bible le dit avec Dieu nous ferons des exploits ça veut dire makambo li bota na bino sala tele no sala mtu azana posa sala mo alo bakambe na Dieu bomba nasiga na continue na lingine bisayo omoni soki batu baishiaga yo baishiyote soki batanga bakomba batabine ne yope kombo na yotanga mutazolo ba amena dia samba pambola tala landa na Congo kokosanya loko moko tunangani kopia batu la repentance il faut découvrir d'abord le mystère caché bobelanga amen à bien poussana 3 pas 1, 2, 3. J'ai cocu. Pousse un petit peu. My God. Let's see for that I am to buy for you. Presence of Jesus. This news na my zambi so ko pati. Maybe Moses sigo. Oyepe ko kabina ngambo. Pesinga 1000 francs ya mabe. Afet ete kiyo ministère. Mais bato ngone te zama sali. This news na my zambi ko. Conseil na ngeza bo. So bongo ni motema te ko mona Yesu. Motigala na bongo. Belanga amen. Mama mshamoni ngana te. Nzembe sala tamono na ngako balokola merdi. Mono ko malokola merdi. So que esa grâce n'était ngana ko makalo kola ye. Bisa kanta de promesse ni ko mona neko. Sabaye. Sabaye. Siko deuxième parole prophétique na lingina lobela ezali ce qui sort de la bouche d'un homme. Et le ko jodi mana ko yamu. Niloba oyo sobi mana mo ko Bible recommande bien et le Bible bayo ko li bayo ko chasser bili mabeka ta moto badengani atelo ko mo vote salami yoga elo ko ni salami Bible le Bible koye la soye aloba ki nsumungu ko le bakalo bi milima besani na sapoli ko banda lelo mutu nyesha ko luka allo ko zambe na allo ko ngene ni tele ba men ko ka 5%. Je dis ça, voisin 5 races. Je dis c'est 5 races. 5 races. Première race, toi, la bango, et ça, barra, ça va filisté. Comme barra, ça va tenir. Balanga, nous pouvons la pro. Dans les titres, de l'eau, t'attends, voyez-moi, il y a du bail, ou bien, du petit, ou bien, voyez-moi, il y a un bon de l'eau. Dans les titres, il y a un bon de l'eau. Les titres, il y a un bon. Yaya, yingayo makasi. Wasko tigaka mwana ndapa. Tanyela kote, ko kundana baninga ko beta. Siko mwana ngana tali kaka na tala kaboli yango yo Daniela yo. Obeti solo mukebo ya pati pour 4 millions. Ko sali bo bandi ko soka. Ko beta bo. Waso lingola waso la maya moto toma ya mali. Baba elele sukali ko katoza mo mukeka bongo. Yeso na pamoja sana mbo. Kama mbongo ko sila ili sasa la ganga.
race de deuxième race wana bango race ba David la taille de mukesa la gamudu nedi kesa na bebele batelemi apona influence taille nanga yango mwana uji wapi afanda wapi yokana isayo soko tali pe nango robika totala espobi